Nous comment dépêcher on va qu'il y a niveau ya diaspora. Mamnaza koloba o na démonter bino ba preuve. Surtout mingi na bateau bazo pesa ba pauvre ba pesa ba vision ya mboka. Qu'est-ce qui va se passer dans kolezo goya? Ba poser zali kotambola. Na osenga na bande konyonso. O baza ba leader d'opinion na surtout na YouTube. Il faut faire très attention. Ils ont réunion et salemaki. Na Kigali, option liboso tous les leaders d'opinion bazo pe sa vraies informations, bazo pe sa ba révélation pour un avancement en mboka, il faut qu'on élimine bango. Même là baza au niveau de diaspora bo faire bo ça la kiba makasi. Parce que dans quatre na vigage moko yo nyon se zali permis. Toloba ke loko nyon se zane bandele pe na suka nango. Nous sommes comme au dépêcher on va qu'il y a niveau ya diaspora. Mamnaza koloba o na démonter bino ba preuve. Surtout mingi na bateau bazo pesa ba pauvre ba pesa ba vision ya mboka. Qu'est-ce qui va se passer dans kolezo goya? Ba poser zali kotambola. Na osenga na bande konyonso. O baza ba leader d'opinion na surtout na YouTube. Il faut faire très attention. Ils ont réunion et salemaki. Na Kigali, option liboso tous les leaders d'opinion bazo pe sa vraies informations, bazo pe sa ba révélation pour un avancement en mboka, il faut qu'on élimine bango. Même là baza au niveau de diaspora bo faire bo ça la kiba makasi. Parce que dans quatre na vigage moko yo nyon se zali permis. Toloba ke loko nyon se zane bandele pe na suka nango. Bonjour, bonsoir. Nabalandi nyonso ya la voix céleste. Mbote na bino mbote bozali ebele. Partout dans le monde, bozorlanda biso par la voix internaute na niveau Amérique. Wana moni pasteur Samuanga na pesi mbote bozana Europe. Na moni maman Fatou na Suède. Zamba pambola yo maman Dede Ngoi. Jeune Djibou, Bozana, Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo. C'est toujours votre humble serviteur, Moïse Mankantiba, l'émission Bolingaka. Tolobate, Oto, Messana Kopé Sabino, actualité politique en temps réel, Boyeba. Toza Wapi, Tozo Kene Wapi, Tukosuka Wapi. Merci Ndeko. Voilà, c'est ma caméra. John Maboke Bende, Ndeko. Alvi Béale, c'est naturel. Cécile Mboko, la petite moi de Massara, d'être là toujours. Lola, les agos futa. Sima Tokoloba, Zambe Yabo Tokozoye, les sous Wapi. Beau sabode massivement. Pour Nabozo Kabiso en temps réel. Les Yokanabiso n'est aussi na contre Biso Nabino. Antibal Nazangol, na Katia Maya. Chaque fois, eh bien, mon qui les a pour appeler Sabino, tout ça. Décryptage, il y a actualité. Voyez, toza wapi, tozo kende wapi, et puis tokosuka wapi. Émission les a dominé dans la situation ya Est et Mboka na biso. Ba Rwandais, communauté, au bâti à ba poison, ba inganeli ebele na Kinshasa. Nous sommes comme au dépêcher on va qu'il y a niveau ya diaspora. Mamnaza koloba o na démonter bino ba preuve. Surtout mingi na bateau bazo pesa ba pauvre ba pesa ba vision ya mboka. Qu'est-ce qui va se passer dans kolezo goya? Ba poser zali kotambola. Na osenga na bande konyonso. O baza ba leader d'opinion na surtout na YouTube. Il faut faire très attention. Ils ont réunion et salemaki. Na Kigali, option liboso tous les leader d'opinion bazo pe sa vraies informations, bazo pe sa ba révélation pour un avancement en mboka, il faut qu'on élimine bango. Même là baza au niveau de diaspora bo faire bo ça la kiba makasi. Parce que dans quatre na vigage moko yo nyon se zali permis. Toloba ke loko nyon se zane bandele pe na suka nango. Bakadogo bakotaka. O bakotaka na babutu wana. Nana tsena bango babutu wana. Bokabuani ya Kabila na Tshisekedi. Et ça na bato balobaka déjà. Mais na langage balobela ki on bande ke belé ba comprendre raté. Après ba révélation wana
et dérangeant qui régime à Kigali. Pendant toute la situation au niveau ses alliés tendus. Bemba a eu option option na Nicolas les alliés koya et qu'on sera option dangereux pour na option na Bemba Jean-Pierre Bemba ministre de la défense a eu et qu'on sera dangereux. Et ça va révélation militaire. Mais na quatre option les appels na bateau balobaka déjà avant. Oh lelo ba poisonnaki moko azali un apôtre. Bouta d'abord awa après première révélation na yambaka ebo na tchel rabino ba nous sobi tout le monde c'est comme si mutaliboma mais OK makaba lobaka dérangeant qui régime ya Kigali dérangeant qui bato ba fouiller mabe baza na kati ya mboka na biso na kati ya armée batindi bato imaginer batindi bato balande tina mboka azali na otanga mboka azali te mais ba poisson qui mais comme Nzamba azali et simba kité alinga kineti assez fatigué mais ngana bise non ba révélation o comme ça pour na peuple congolais ça pour na venir au Congo ko lâcher prise té il faut continuer ko payer ça ba révélation mususu surtout ça même langage na oboki bende na la sabi d'abord vidéo à liboso Olandi wana première image wana bandongolo misu wana onde ko comprendre qui était poisonné après ce qu'on Nzamba sali abiki ça pesi message botanga woka komba bemba na kati komba kamera na biso babuto ki babuti ya bakadogo ayebi Uganda ayebi bien tout ayebi na ba magia so banga na ese ozana ntibali ko banga ti asko bolanda message au pécho tozo ngato décor tu peux comprendre qu'est-ce qui va se passer dans est ya mboka na biso na avant to comme décembre chose jamais langage na boki bende bolanda message en intégralité tozo ngato continuer to prier makasi pour na RDC bolanda message ya ndeko oyo message au bandeko na biye ba parmi après pour poizo apesa kenza ba bikisi apesi message mususu message wa bandeko tu as penda ta ko landango bien pour comprendre nini alobeli so même langage na bokebende to landa Nzamba zwakiye abengiye pour asimba église de réveil ngai na mona tu lokola tango ngo ikoki lokola tango ngo ikoki do nzambi tango ngo esili oh ngai akanisaki te moto na nzambe azalaki libanga oyo fati azwaki na mai abeta nango moyini ya kongo abeta nango goliath akweya mboka nde libanga ezalaki kaka ye te mabanga ezalaki ebele napamboli monene na nzambe nayebisi bino naza kobanga nkombo na nzambe wana makasi na oyo aza kosala kaka naokende na pointe mpona nini nalobi ntango yango ekoki nzambe alobaki mboka kongo ezali vase wana oyo ezali ke eza na kati na vase contenu ezali matiti ezali nzete ezali zamba ezali mai ezali nyama ezali biloko nyonso ezali baligese oyo toza kokufela lelo ezali na kati eza kaka wana te likolo ya mabele wana nzambe atelemisi yo peuple congolais nzambe atelemisi yo nation congolaise otelemi likolo nango donc na biso na mabele na matiti na baminere na banzete na bamai biso nyonso tu nous sommes les contenus de la vase de Dieu oyo ntango nzambe aza kobwaka mai na ye oyo ntango nzambe aza kotondisa molimo na ye esengeli biso dabord biso oyo tozali na kati ya contenu wana toza na kati ya vase ya nzambe totonda ntango tokotonda tokodeborde alors ekokita ekopanzana mpe mokili mobimba
solo naza koyebisa bino ya soki etikala ni boma boye mbadi boya omona libandi nanga boya omona ndenge suki elongwe boya omona ndenge pasupuse kauki te boye sava boye sava nzambe azoloku boye sava quand même ok c'est bon donc continue alors le code folie contenir grâce ya nzambe esengeli na biso totonda liboso ntango biso tokotonda ekoki porte boye televizio ezali ngonga nakokata na mokuse tolobaki ke nzambe apondaki Faci nzambe azwi Faci pour une mission nzambe azwa Faci te mpo na manda te nzambe azwi Faci pour une mission quelle était la mission Faci yoka soki oyebi te yoka mwenda nayebi kozoyeba parce que basali na nzambe si balobela yo mission na yo ezalaki nini obimisa vase wana na libulu esika ekundamaki basitunga mabimi yo mpe kaka nde yo nzambe aponaki yo obimisa vase wana ntango obimisi yango otomboli yango ebimi omatisi yango otie yango na rai okozikisaka koki kolongisa yango na rai te oza kopusa yango donc osali mwa chariot na yo mokoko otie bango kaka epine na yo lokolo ya rai eza kilo makasi yo moko okokomema ngo te otiango na chariot ya rai oza kotindika rai wana ti okokotana yango na kongo ya sika alors yoka Faci yoka pour que yo kokota na kongo ya sika Faci yoka pour que owumbela na kongo ya sika nzambe aponi yo ozala na kongo ya sika nzambe aponi yo te kaka mpo tikala na kobimisa vase te nzambe aponi yo kaka te mpo okamata vase otiango likolo ya rai te nzambe aponi yo kaka te mpo opusa te oza moïse te nzambe aponi yo bon moïse ya liboso d'accord mais nzambe aponi yo mpo okotisa vase wana na kongo ya sika ofanda na kongo ya sika owumbela na kongo ya sika mpe na ntango na ye nzambe akosala akozwa yo na ntango oyo ye alingaki na ntango oyo ekokisamaki napamboli lisusu monene na nzambe mpona komona oyo oza kosala nzambe wana oyo okamataki ozongiseli mboka ozongiseli mabele ya solo omitiki na maboko na ye ya solo omikitisaki olobi ete yo moko okokoka te nzambe oyo boninga zwa mboka na yo sala na ndenge omoni nzambe wana aza kokamba yo mpe kokamba yo ntina suka kobanga te naloba les fois passé ke bato bakoya ndenge na ndenge koyoka motu te yoka molimo na nzambe oyo akolobela yo c'est vrai nzambe akolobela yo à travers basaleli na ye nzambe akolobela yo à travers bilembo po ete azali nzambe oyo soki alobi likambo esalani aza nzambe oyo soki asimbi emonani soki atamboli esika koleka bato bakoyeba ete oyo ezali lokolo etape ya nzambe nzambe aleka na kopambola yo na mosolo osala mpona mboka kongo peuple congolais toyoka likambo oyo tozala uni derrière Faci tosangana na ye po ntango ekoki ntango ya solo ekoki Faci aza kosala makambo paye Faci aza kosala makambo selon volonté ya nzambe ntango ekoki oyo nzambe alingi abimisa biso na bomumbu ntango ekoki oyo nzambe alingi abimisa biso na esclavage ntango ekoki guerre ya este esili ntango ekoki ya réconciliation nationale ntango ekoki ntango mpona nini nazoloba boye nalingi ayebisa bino likambo moko ya bilembo oyo nzambe asalaki ntango mosusu ekokamwisa bato me bolimbisa ngai napesa exemple oyo epai ya bandeko naza koloba te mpona kodenigre bino me naza koloba mpona kolakisa bilembo ya nzambe makambo oyo nyonso to eza kokokisama lelo ya solo nayebisi bino ke
fati oyo na 2006 Kabila soki ayebi te Mogalo ayebi fati oyo eloko monoko ya mokali boma boye tobandi nanu na Jean-Pierre Mbemba oyo lelo nzambe andimi asonga oyo nzambe asongisi ye na misala oyo nzambe asongisi ye oyebi ndenge ezalaki avant Sun City toza na Kampala na kati ya bapréparatif ya kokende Sun City biso bamisusu les travaux manuels bato ya misala ya maboko nga nabandi kosala na bata nzambe oyo nzambe bilembo ntango nakosala na bata nazalaki na DG moko oyo azalaki wana à l'époque azalaki français monsieur Bechter Jean-Paul Bechter mokolo moko naza kotravaille sur les moules namoni kaka ye abenginga bilanga vie po tosungaka français tometraka basungu ya français toseki tosunguki tometani maboko ya français nde DG mokonzi na nga eloko wana ebaki kopesa kanda epai ya bandeko na biso baganda parce que kuna eza anglais alors bazoka biso tozosolola français toti epuis bazoka etokangana mingi na ye ntango abinga nakota na biro na ye boye namoni Jean-Pierre Bemba Jean-Pierre Bemba mekona yo ozala te yo DG toyokanga mefolo wana te otala nano sikoyo toza na besoin ya komandi ozala nini ya babote ozala nini toza kuna te wana ezaki mbala na nga liboso nango Jean-Pierre Bemba nakutana na ye bo tosololi topesani mbote torealize projet non mpe namoni qualité ya babote oyo ekozala malamu mais babote oyo lokola eyeba il faut tobanda nano komodifie basemele nango po ke tosala boye ekozala ok donc ekozala boye merci eza beta combien de temps bon lokola ezali likambo na biso Congo laissez-moi travailler là-dessus d'ici 3, 4, 5 jours bakopesa yo échantillon ok d'accord nakoya plus une semaine azwa échantillon ok y a pas de souci natikali nabandi komodifie nano basemele ya babote nasisi komodifie basemele ya babote na polir bamule yango omonaki ke babote wana o bakatoko bakotaka yango eza koblie wana je m'excuse mpona betela bino babiloko oyo nyonso to nasote baetape ebele mpona kokóma na niveau oyo que avant Sun City oyo babote ezalaki ntango batrouble ese ebanda bakota na bango nde bakokota eleka ndenge kokokende makambo esalama ndenge esalamaka babiloko mwana ndenge wana mais avant Sun City nga namati na priere na zamba nakendeki zamba mpo nazalaki na projet ya kokende na Rwanda na Kigali komonte société rwandaise de chaussures kuna pe baosala babote kuna pe baosala biloko ya plastique mokolo usine wana asombaki bamashine na ye ya plastique oyo nazwaki ngolu ya kokende na ye tokei bisika ndenge na ndenge tosali commande ya bamashine tomoni bamashine mashine totie na bacontener il fallait eya donc ngai nazongaki na Uganda mpo na mosala na ngai na bandi kosala biloko ekoma bongo nakende ntango na mati na ngomba là dans la prière le Seigneur m'a parlé alobi na bango nyonso ndenge bazali ndenge wana lokola bazokende Sun City président aza wana te
congo ya sika. Voilà ce que j'avais dit. Ntango nazongi namoni namoni bango oyo bazalaki nayebisi mpe bango moko mpe kati na bango alobi me ane luka champion abe nayebisa ye ebayeba bosangana bozala esika moko parceke kati na bango bande koyokana lisusu te badivision baséparation donc baza kolukana ndenge mabe te baza koyokana te cause au pouvoir oyo alingi nga oyo alingi nga oyo donc oyo alobi mabele na nga oyo alobi kote na nga oyo alobi boye donc donc otie donc moyenge ya solo nakei namoni ye nakei lokola bagarde na ye basoda na ye banyonso bayebaki nga napusani na bakota nayebisi ye napusani yaka nakoti aza kolala je m'excuse taloba makambo nyonso polele po ntango yango Jean-Pierre ekoki oyo nzambe alobaki tala namoni Jean-Pierre bonia apesi bonia okendeki priere na mataki nzambe alobi boni Jean-Pierre azali ya kolala abongami afandi nga mpe nafandi na mbeto ya moto na nzambe na ntongo avant naleka mosala nakende mosala bongo nzambe alobi na nga kaka nayebisa bino message nazwaki plutôt nayebisa bino ke boyokana bozala uni bozala soude bosangana esika moko mpona kati na bino président aza te bokozala bagénéraux bokozala baministre bokozala ndenge bolingi mais président aza te bosangana nsima ya président oyo ngai nakotia na ntango yango président akozala bozala bomoko kati na ye nazolokanga Jean-Pierre abi paster so ozalaka paster te na beti yo sikoyo aza mpe makasi awa tala kaka ndenge aza konzo bomonani wana te ya solo me akiti na mito te abimaki te tala so ozala paster te na beti nga nazobundela mboka mpo nga balobai na ngai na kozala président omona longa nazala tindi kaka nakini nakei nga nakende nayebisi nga abi na ye papa na ngai Jean-Pierre soki kaka ya solo nzambe moto alobaki na nga yo bakobenga na yo ndenge akotindika nga yo mpe bakotindika yo me nzambe wana akoutilize kaka yo oyo tindika baennemi ya mboka kongo mpo nzambe alobi akosala makambo ya sika na mboka kongo kaka yo moto okobenga na baeni ya mboka kongo kaka yo okobenga na baeni ya mboka kongo nzambe wana kaka yo abima kelekelekelekele boyebi ye te so baseri ya serie abima kelekelekelekele kaka yo moto mpo nazokende nazoloba nga mpe awa monoko awa mwaye wapi monoko ope nzambe azwi fungula kandete afunguli monoko kaka oyo nazokende nazoloba nakanda oko batindiki nga monaki nabete sakoli nga monaki naloba na gloire de dieu me tala bazobenga na bazondika kaka yo okenda nzambe bakobenga na yo me kaka yo nzambe akoutilize yo kaka yo moto kobenga na baini ya mboka kongo mpo nzambe alingi kosala bakongo ya sika ere wana kalkule ezalaki anini nabina mpe nakota na moto. Merci bandeko, j'espère que vous Rolanda wana. La révélation au Naïbi Sakibino. Commentaire exact bandeko. Bao batikali auto Zolanda actualité mboka. Pour comprendre que non histoire ya sika izo comment. Na kata histoire na bato ba comment ezaka ba congolais. Na kati ba congolais zana basala nzambe non pe baza basala nzambe te mais sauf que tu as un esprit patriotique tu as ba patriote to komina oyo bandeko na ngai ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise et lo ke sangisi biso bandeko et l'écu ezali ko kabola les bolandi ba révélation ya apôtre bandeko musu batataye ko moto aliboma mais bato bozomona ba ennemi na bino ba dépêcher bato ko ba kene ba empoisonner
c'est que malobe zo makati na ye quelle que soit qualification nyonso o bino botiaka et pas ba nemi ya RDC ça ko déranger ba parce que na mboka na biso les aventuriers de mon ouverture ça les marapolele mais bato bazali sérieux aux mona ba oti ba cloque à jambe ba bitabe pona ba setaka mais o baza ba aventurier au monde pe wana akutana première dame et on akutana Fati mais o bazali sérieux pona ko sauver mboka oyo ba onde batiaka pembeni ba révélation ndeko apporte lobio bandeko ba o baza ba analyste politique bo code yango na San City na tang oyo na za ministre de défense Jean-Pierre Bemba est-ce que ngongo toza nango oyo et ozomona Jean-Pierre Bemba ministre de défense na maloba oyo apporte wa loba kana tang wa San City bioza la présenter mais ozala muto ba utiliser pour na ko détruire ba ennemi de l'eau Jean-Pierre Bemba ministre de la défense peuple congolais et peuple congolaise to la muka Bolandi déclaration ya présaris Bolandi eza ko se passer na niveau ya est mboka na biso Bolandi crise ekomi na niveau ya Rwanda ba usine tout ya or fermé difficulté za kuna baza ko gérer yango to ba on kuna basala ba joueur politique au boto les linges sales c'est là va famille oye bataille crise mais nazo episa no kuna crise za makasi et c'est la tactique ya sikana niveau ya commandement ba inventeur ba ku fondé ba nyama possibilité nezali et so codé na maloba ya poto na o to comme lelo Bemba à travers coalition batie na commandement président Félix Tshisekedi histoire ya guerre wana c'est to lobela ngango le sous parce que première des choses d'abord pona docteur abanda ko traiter il faut d'abord passer un examen on suppose que John Maboke Benda yewana azana appendicite docteur a ça l'examen était examiné était abando pese kisi zo ibikap zo nani bu et retraité malade azana c'est ça les Congo ndenge zalaki il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut Toza qui infiltré imaginez conseiller privé à Fati pour ne pas les citer before donc il y a rendu compte quand Tshisekedi Yemoko directeur cabinet à l'obélaké le côté au premier ministre à l'obélaké l'autre il a rendu compte dans Tshisekedi mais il y a parmi ba pirate c'est ça le terme utilisé là ba pirate il y a Paul Kagame imaginez fitaswana aussi na niveau à bon monde de ndengboke c'est na niveau armé na parle même pas combien de généraux bazana niveau makala Mamsou bangola ba sénateur mwanga tutu et ozomona ndenge infiltration za ki bon comment ndenge ni tokoza libérer mais loko noso nzambe alobakeza ne bandeli et comme appena na suka na yango comme Bemba ancien rebelle ayebi IPDF ayebi RDF ayebi Museveni ayebi Paul Kagame ministre de défense Tshisekedi o aza de père et de mère aza na volonté wana aza na souci wana guerre sila atie wana na ebiso mikolo ezali kotanga na ba prophétie ya ba porte o na tocha awa magenza ba bikise na poison eloko ya sika tozo ezokoma na niveau ya est mboka na biso elonga na osenga na basali ya Nzambe surtout ba épiscope ngana za chrétien catholique te mais nazanga na respect mingi na basali ya Nzambe o c'est important na minute oyo ezali parti à est mboka na biso za parti à est mboka na biso ceux qui volonté oyo papa évêque papa cardinal azotia na loi ya Tchani ati yango na est parce
parce que na est bato baza okufa eza mpe bakristian catholique baza na kati. Mais pourquoi volonté ana otozo mona papa kaka nazo tango penda te mingi te na niveau ya est mboka na biso. J'ai appris. Il paraîtrait, il aurait. Et monsieur Zalingala m'a utilisé français à conditionner pour ne pas comprendre. J'ai appris, il aurait, il pourrait. À travers Salomon Idi, Katumbi a débloqué Mbongo Belé pour mobiliser la population. Marche d'envergure. Et là, marche d'envergure, ils ont deux sortes de marche. Marche pacifique, na marche d'envergure. Marche d'envergure, Moutoua, si Babatulio, moi, sinon, que non, moi, yango. Ceux qui ont quatre ici, na quatre mois, aux moi, sinon, ce qu'on a vu, ça, mon balai, on a déterminé, il marche d'envergure, mais il n'y a pas de bakoufa. Ce qu'on a vu, ça, on a été aux anangos. C'est la cohésion nationale des ala. Sur le plan diplomatique, Rwanda est mon côté. Il y a un monde de Zokambuanami Balé. Ils ont un bloc A, un bloc B. Bloc A est composé par les États-Unis, na Balé naï. Bloc B est risque na Chinois. Baza basala nzambe, batanga apocalypse, batanga Bible, ba comprendre le monde de Zokendela. Là aux monde na Uganda. Parlement a voté que non, au Mibal n'a pas reçu Babalani, aux en sanction mon co et que même peine de mort. États-Unis à lobby. Non, c'est au mec qui te sanctionné bino, ni mes asimanango. Et puis quand vous avez aux autres il y a Bible, mais il y a marque de la bête, aux alaka bongo. Même par YouTube aux mono, la monétisation. Pour nanini, bon non, chaîne abino. Kende to pencher ming côté aneni ya Poutine. Elle a pas ça balongo les monétisation. Ndenge mo ekoma même bon ba futa te, c'est ça ne bon dans des mondes des autres qui marque de la bête déjà ya ngwana. Ah bon mon ekoki état RDC pe ça position na yo. Oza pour nous les Américains malgré ba soutenir ba ennemi biso ba wana. Pour faire position na. So bon na biso to za na bino to ba soutenir biso te, to pe ça biso pas balé biso dans ce cas là. Dollar na biso bo utiliser ngote. Nous on est que na souffrance. Ba nga ba pousser na population ba se révolter contre ba dirigeant. Mais ba dirigeant ba na besoin bo na partenaire sera ma gagner gana. Elo monde tozo kendele yango. Ya na Bible ba benyango. Ba benyango dini troisième guerre mondiale ba bengi so dini yo ngoni. Guerre Armageddon. O to kende yango. Siko na nuto biso ba congolais. Ni les a priorité na minito. Tu as sacrifié nation pour un individu. Et puis, on a un coup, on a biso bakatangé. Tu as dit, ceux qui ont pour la loi Chani, ils ont voté en haut. Tu as bakase discours en ezo utawa. Kaka katangé Kabila, il est à pouvoir. Mais à pour ça qui Katumbi katangé en exil. Est-ce liko est docteur Eric Cadeau. Non, comment dirais-je? Tant ils ont arrêté. Donc comme péché Katumba un neuf est-ce que mon été un neuf. Donc on continue qui. Mais eux ils ont priorité n'a pas dans ce n'a pas perfect. Eux ils ont priorité à. Kagame côté na éteindre ba cartouche au moins la bête bloqué non. D'ailleurs tu sais que la gagner les autres. D'ailleurs nous ça va n'être que bête on prend Luka azwa monta 20% pourcentage de soutien à la population à RDC. Mais au moins que tous les Congolais bazar même moral plan échoué. Ce que ba on tikate va continuer kaka. Loi Chani ba yewana. Est-ce que bopi épiscope to cha huile na kati ya moto à cause d'un individu. Là aux hommes on a tous les babilembo. A prophétie oh tout bino bobariza lokuta mais quand même ezo kokisama na mboka nyonso ezala na eko et dans une époque mo batiaka mutu mo pona concrétiser vision telle
ezalate ba forcément pas nzambe nzambe pesa ngo non nzambe matelaka non John ndenga zabo ya mission na pesa eza pas ça là. C'est ça ndenge monde ezokendela Lumumba nzambe utilisé pour na indépendance mission ekoki a retirer mutu tel ba utilisé pour na résistance Etienne Tshisekedi papa donc nzambe na nzambe za na moto utilisé na manière na ye suko na moto ozawa tozo mundungana no na parti ya est mboka na biso oyo bandeko na biso baza okufa esenga unité nationale tous les Congolais bazala unis mais ezala ba épiscopat bo bakomi ko arracher droit bakomi ko arracher bakomi ko comment dirais-je do ba se caparer ba verrouiller parole ba chrétien kalobi ba biki non ndenga na lobi boyi il faut salema bandeko nanga tozo kende wapi leo zoka na kwa mutu bato ba nini ba teke guerre teke yaka bako déjà maluku ezaki chassa te les sous ba marche mo esa madame Véry qu'est-ce qui va se passer peuple congolais tous à la maille tous na moi au sous distraction ezalate soki no na makambu ya bali bandeko na makambu ya bale na club to mona kati na club ba rose par exemple président na coacher Real mais comme une équipe nationale bazolaka ba national ba diriger munde da pesa biso message jamais France ozo ibenge soit ba titre neni na ozo ibenge ta comme c'est coach ya France équipe de France jamais ozo toujours un français boton te pourquoi non ba mindele ba koma na niveau wana et ça dans biso na Afrique ndé mutu et résident ba pays muso africain ba comme ko comprendre ba Sénégal au moins résultat ya ngwana na ba kamama ba marocain résultat ya ngwana mais biso ka pourquoi toujours ne esprit mo archaïque mundelo mone jamais zo coach tel ba ki pe a coach équipe na wana so ba zo ala mwana ya mboka so il faut mundela comprendre makamita ya bale bobombo na sommet à l'état na bi ça bino total rafile Lumumba na kati ya avion na Kasavu ba comme à Léopoldville à l'époque les qui sangani Lubumbashi si je me trompe pas soit qui sangani Lubumbashi ba okita commandement belge zaki na se ba pèse ordre d'un pilote bando kuma babino ce bon qui ba ki tu ba kita tu auras besoin à Kasavu kita mais Lumumba kita te moi déjà ba comme il faut ba enterrer Lumumba na Kasavu ba remarquer discussion entre pilotes na commandé ba ni na commande na bango atterrissage ne na iblo ronde za la bate ba tu ni les a se passer et abiso que non ba ici to kitate Lumumba ici ba ici kita abi non ba ici na to kitate ba ici qui Lumumba c'est moi le problème mais c'est kita pilote na suka ici il moni je suis un belge faut non obéir na ordre ya bea c'est ça et c'est que non c'est comme na ngonga wana et comme dans mon toza ngo yango ton peuple congolais tu comprends les enjeux de l'air banguna batie ba mutambu wana ndobo ndenge lukaka mbisi ne pesa ko luka biso. Donc quant à nous maintenant toyeba toko zala na position ni pour ndobo wana zo biso te. Boyebi déjà ba aller ya Rwanda. Boyebi benemi ya Rwanda. Boyebi loko nini Rwanda za koluka. Boyebi loko nini o ba enemi ya ba aller ya Rwanda baza koluka. Parce que biso ba Congolais Tshisekedi da kokende. Nous tokotika internellement na monde qui veut azalite. So écoute ba prophète ya Bible ba kenda, tozaka na ba Paul, apôtre Jean-Baptiste, nani ba Branham et tango na tango nzambe etiza bato ba Tshisekedi da kokende. Mais Congo kotika na boka nani.
soki nzamba umena koya bakokolo bakoya bana biso bakoya bakoloba batu na botika Congo wapi. Tous les mystères cachés. Il y a guerre à est au Rwanda bande ko boîte ko bombango et bimi na poise. Ben si donc clairement que tozo ya c'est une vision nzamba la kisibiso partir eza partir na biso. Ce que yebisa ngai na ngobi na ngonga bongo. Ya. Ndeka tolola na butu boye na kati ya ndako. Mama mwasi mobali bana boyeke non ba criminel baza libanda. Mutu nozo na kati ya ndako wana. Température neza nini, moralité neza ndini. Est-ce que kuna boba non mais voilà parce que mutu nyonso concentration makambo na kati ya ndako aussi la ton temps no libanda ba criminel na baza libanda baza na position nini bazoluka c'est ça position photo za lango siko to senga ki na nzaba pesa biso Congo te na volonté na yende na bolingo na pesa biso mboka mo eza beni mais ba dongo limis o ba envia kamboka na biso bazolinga baya so poso na biso ba Congo to za na peuple congolais nazolo ba message yo attaque patriote tant ils attendent ba parti politique te tant ils attendent ba individu te tant ils attendent congolais nyos ou aza des pères et des mères pendation alongo na Congo na okesu na mboka ni ezala ba musu baza ba passeport ibeli ata 4 donc soit qui na France aza français soit qui na Belgique aza belge mais biso to okende wa biso mboka ke le ebozo mona ke na kwa mutu kuna bona nani na maluku bakoti ba soda marine na biso ba bomi bango il faut moto nyonso conscience nezala surtout mingi na ba épiscope et ozo mona papa o apese message o ba tante même vie na bon moni image la kisa wana o akomi noir bon poison et uti ba côté ba et uti en Afrique ce côté Rwanda to ebite pour na nini ba révélation mais comme pas à déterminer c'est pesa mususu bon boni yo papa épiscope ozo kamba lingoma munene ya église catholique ya una qui anikima pour ko pesa ba révélation na situation ya est neza okende là déjà ba munitions eza okita boka moité so moni bemba ministre ya défense mais en tenue militaire eza ba révélation musu na ko pesa ngote eza télévision mais na yebo ka moité so moni bemba tenue militaire donner changer tous les compagnons de l'itinéraire bakene na Brazzaville tout ba soda no so bandi bazonga bakene ko bunda na est yo Willy Ngoma arrogance aux wana oleki itinéraire zamba linga bato bazaka ba arrogante comme ba pesi no ba voix nyonso tous les voix ko na grande porte boza ko yokate to ko misabiso na fenêtre. Si on a fait un simbi te même na plafond pour obima. Par exemple ma belle ya ba koko na biso. Na osela na mapinga na biso. O baza siko na niveau ya na front partout ce que bozali. Toza na temps additionnel. Pour to gagner match, toza la voix la bonne voix pour gagner. Et c'est tous les moutons à déterminer. Na gouvernement boye a. Bota la sociale ya population. Bato ba ibaka mbongo ya mboka bi ngongo pe koki bosala pona Congo yango na yaki ko pesa no décryptage ya situation ya est ndenge ezaleli na l'accès no pe loko ya porte wana papa wana pour comprendre que non et le connaît so ba négliger ngo na mokilité so moni message ko négliger te Natangwa Noé, les Noé zotanga oté na ba lieu public. Batu ba se kai, mais vous les bandés betaki. Muto se souvenir, muto mando c'est trop tard. Da maso ekendaki.
biso sala musana biso to pesa bino information chaque tolemba pété malgré ba menace oya kana voix nyonso nena pesa bino les antibal a to bet lance au to kodeni on a eu ça décryptage ya situation à est na makambo elinge salem dans pambola bino vous s'abonner massivement. C'est toujours votre humble serviteur, Moïse Maoka, Antibal, affaire à suivre. Ciao. Bwebelo konini Rwanda za koluka. Bwebelo konini oba ennemi awaya ba ale a Rwanda baza koluka. Siko biso ba Congolais, tiseke da kokindi. Muto kotika internellement na mum ki wa azalite. So écoute ba prophète ya Bible ba kenda, tozaka na ba Paul, apôtre Jean-Baptiste. Nani ba Branham et tango na tango nzamba etiza bato bakiti sérieux da kokende mais konge kotika na boka nani so nzamba umena ko ya ba kokolo ba ya bana na bana biso ba ya ba loba ba tu na botika i Kongo wapi tous les mystères cachés ya guerre à est au Rwanda bande ko boite ko bombango et bimi na poise ben si donc clairement que tozo ya selon vision nzamba la kisi biso partir eza partir na biso ce que yebisa ngai na ngobi na ngonga bongo ya ndeka tolola na butu boye na kati ndako mama mwasi mobali bana boyeke non ba criminel baza libanda mutu nozo na kati ndako wana température neza nini moralité neza ndini ese bino kuna boba non mais parce que mutu nyonso concentration makambo ezali na kati ndako aussi la tonto no libanda ba criminel na baza libanda baza na position nini bazoluka c'est ça position photo za lango siko to senga ki na nzaba pesa biso Kongo te na volonté na yende na bolingo na pesa biso mboka mo eza beni mais ba dongoli miso o ba envia kamboka na biso bazolinga baya so position na biso ba Kongo to za lango peuple congolais nazolo ba message au attaque patriote tant ils attendent ba parti politique té tant ils attendent ba individu té tant ils attendent congolais nyos ou asa de père et de mère penga so alungu na Kongo na okesu na mboka ni eza ba musu baza ba passeport ibeli ata 4 donc soit qui na France asa français soit qui na Belgique aza belge mais biso to okende wa pso mboka ke le ebozo mona ke no na kwa mutu kuna bona nani na maluku bakoti ba soda marine na biso ba bomi bango il faut moto nyonso conscience nezala surtout mingi na ba épiscope ozo mona papa o apese message o ba tante même vie na bon moni image la kisa wana o akomi noir bon poison et uti ba côté ba et uti en Afrique ce côté Rwanda to ebite pour na nini ba révélation mais comme pas à déterminer c'est pesa mususu boni yo papa épiscope ozo kamba lingoma munene ya église catholique ya una ki anikima pona ko pesa ba révélation na situation est neza okendela déjà ba munitions eza okita boka moité so moni bemba ministre ya défense mais en tenue militaire ils ont ba révélation musu na kopesa ngote ils ont télévision mais na yebo ka moité so moni bemba tenue militaire donner chance tous les ba compatriotes de l'itinéraire ba kenen na Brazzaville tout ba soda no so ba ndiba zonga ba kene ko bunda na est yo wilingoma arrogance aux anangwana oleki itilarité zamba linga bato bazala ba arrogante comme ba pesi no ba voix nyonso tous les voix comme na grande porte boza ko yokate to ko misabiso to misabino na fenêtre sur la fenêtre simbite même na plafond bo bima par exemple ma bele ya ba koko na biso na osela na mapinga na biso o baza siko na niveau ya na front partout ce que bozali toza na temps additionnel pour to gagner match toza na voix la bonne voix pour gagner
et c'est tous les moutons à déterminer na gouvernement boye aw bota la sociale ya population bato ba yibaka mbongo ya mboka boyi bi ngongo pe koki bosala pona Congo. Là on a qui kopesa notre décryptage ya situation ya est ndenge zaleli na l'accès no pe loko ya porte wana papa wana pour comprendre que non et le connaît on se ba négliger on na mokilité so moni message qu'on négligé. Natangwa Noé, les Noé azotanga ote na ba lieu public. Bato ba se kai, mais vous les bandés betaki. Muto de souvenir, muto mando c'est trop tard. Da maso ekendaki. Biso sala musana biso to pesa bino information. Chaque rôle Mbappé te malgré ba menace, oya kana voix nyos. Nena pesa bino les antibal à to bet lance au quai rodeni. On a eu ça décryptage ya situation à est na makambo elinge salem. Dans pas mbola bino, vous s'abonner massivement. C'est toujours votre humble serviteur Moïse Maoka Antibal, affaire à suivre. Ciao.